mais ceux qui pendant que la makambo est 5 qui batombo la lokumu théâtre ceux qui basent un objectif même Massouma Ngala député pourquoi Massouma zo sangisa ba comédie beauté pour passer des campagnes pour ma député pour défendre biso le parlement pourquoi bon pourquoi papa Elombe maître on attend droit pour défendre biso ndenge ni Elombe atika ma député il a postulé 2 fois Azaki même incapable de s'arrêter artiste toujours pour atteindre l'objectif il fallait le match artiste par rapport à notre vie sociale tout le monde qui toujours se trouvait dans la biso bon soutenir là Elombe na bima parlement pour que mais ceux qui imaginez artiste sur bazalia ceux qui basali artiste en campagne ah bima député bima président président Massoumou na ba collaborateur na ba komi côté na po ba salinga ba komi lela ba auto finanga au côté au lobby président Massoumou na ba collaborateur na ba sanga pour la papa Elombe c'est un avocat je respecte mais donc api melinga maloba selon ye a lobby ngai na membre NTPC et c'est d'abord ngai na liste ya ba membre NTPC na za na kat comédie en mboka na biso tambola sous malamu te à cause ya président Massoumou oui na et na staff na ye donc la président Elombe donc la président Bodo na papa Ntsakala na wana mususu soki nani donc ils sont là et bazali wana toujours pour intérêt na bango pour ba komo ozwaliwa na malade comme le pièce et comme le roi histoire mo ba komo beta et il commence à se trouver à cause de ça. Oh mama ye, mama na lobe, mama ye, dele ma bondela, tolo na se, tupe na moi, ole mbate mama, dele ma bondela, isikanyo sozali. Galop pour nous Neftali, la casquette de la presse congolaise, on dirait que les taux là c'est 100% Jésus, donc tu as toujours quand on a Katia spécial. La mort de Dadi Kambala, tous avons on a 4 émissions d'émission 100% analyse. Toujours continuons comme ça analyse à propos de l'organisation de l'obsèque Nengezoleka. La Pessimbo est dans mon tour dans ma caméra. Jean Monza les caméramans présidentiels. Il y a Minga Lelo. On a accompagné par l'image à Léon. La Pessimbo est dans maman Anne Kalamay. On a soutenu la galop pour mixer. Pasteur Carlos et le gardien du temple. Papa Jean-Claude Kalambay. Nous avons Moko et Abakambia ANTPC parce que Lelo. NTPC là qui réunion mais ils allaient kita donc ensemble là il est au communicateur le programme ligne ANTPC est arrêté parce que tout le monde qui est ANTPC dans une collaboration la famille donc ensemble avec l'unité de communicateur il y a beaucoup plus de détails sur les organisations des obsèques et Dadi Dikambala. Président Zambala, bonsoir. Bonsoir Deko. Bonne santé. Alhamdulillah santé bien à Mawanzambe. Voilà toi tu coutu awa na kati ya matanga bouti réunion bokota ki réunion na famille na éviter na famille bosola ndenge. Merci pour la motuna. Lobi tant bazali na réunion na zaki libanda bazali na kati tema espace ezali moke esenga moi quelques personnes bazala mais na yoki ke ba arrêtaki bazwaki date on a yebi ba pour famille proposaki on a yebi zaki date ya le 28 février on a yebi à part wana na yebi date soutenir que bayokanaki ke ko ekobima le 28 février ekozala na imika mais na sima kobima présent Massoumou to fandaki na présent Elombe ensemble na présent Sakala présent Massoumou abaki en tout cas proposition oyo famille bapesi ya date eza mabete mais oyo likambo eza mabende eza likambo ya espace au balobi ya imika eza moke makasi mais na communiqué au président Massoumou asalaki pour la publier pour Baptiste baye balobi bien que date ezali le 28 sauf changement ya place ezali ekozala nanu na imika mais jusqu'à présent toza d'accord te pe loka toza d'accord te biso Baptiste. En tout cas, dans le demi-pété, il y a un émica. Pour bien souvent, il y a un espace. Voilà, le lot ANTPC est une réunion d'artistes et comédiens. Selon le dire il paraît-il que la réunion est simbité des autres bébés dans Kati pour le président Massoumou a imposé il faut aller la Dadi Dikambala na imika. Et là, on appelle ça précision. Exactement que le président Massoumou a un espace où il y a imika. Toyambaki délégation ya maman Denise
atindaki délégation na ye aye na mbongo kaka bango baye na mbongo basali ma démarche na bango kaka bango nde bazwi espace na bango babi ke batiki bamoye esengeli batika bazwili biso mpe espace na imika bango basali mabe te mais biso moko part na biso tomoni ke te basali biso bien mais mpona biso na grandeur ya artiste na biso Daddy Kambala tomoni kosimba te mpona biso surtout ndeti aza moko ya biso akata swabala toza na pasi motema mpo tobungisi moko ya bagénéraux ndenge papa ye balobaki abungisi moko ya bagénéraux avivre ya muzika ndenge mpe biso na swabala tozoloba ke tobungisi moko ya bagénéraux na kati ya swabala oyo ezali Daddy Kambala opo biso toza bana siatola tobana pas siatola donc tozalaka fier mingi mais en tout cas toza touché mais un espace ya imika ekosimba te sikoyo président Masumu abengisaki aconvoqué réunion aconvoqué ba plateforme nyonso pourquoi kaka yindi pas convoqué la plateforme nyonso yi a présider réunion ou lui va sélectionner tout ça présider réunion le président Masumu abengisa biso yi aza président à NTPC abengisaki bassociation mosusu te faut préciser abengisaki biso bato ya NTPC bassociation mosusu nde baye mabe alobaki bien baactrice oyo ya bamembre ya NTPC boya na réunion balobaki te ke bassociation mosusu bassociation mosusu basala baréunion ya bango biso tokendaka te. Mais qu'est-ce qui se passe entre ANTPC et Fondation Total? nayebi te mpo nayebi ota tosola makambo ya ANTPC tosola makambo ya tokanisa te nde basokanisaka nayebi kutu te mais nayebi ke tokanisa ezalaka makambo wana yayebi te. Voilà, sikoyo Maman Denise Nyanke on a payé mbote aye na $15 000. En même temps, peut-être que mon awa, maman monta. Oui. Oui. Et puis que non. Bon. Siko maman Denise na $15 000. $15 000 na 6 millions. Bon, quand on pesa mo wana tuka na salaki te. Mais nayebi ke o nayebi ke zali na maboka famille. O nayebi za na maboka famille. Merci à toute les associations, merci à Bilo c'est la organisation na NTPC. Maman Denise a na $15 000. Ce qu'on parle na bilo association ezanine. Biso na famille tozala na part moko te ezalaka différence ezali soki bapesi mbongo ya matanga biso baartiste toasociaka nde toza membre ya famille toasocie yaka na NTPC omona na organisation NTPC totamba na elongo eloko tokosomba badepense nyonso comme ça yo oyo explikaka na famille ezalaka bongo mais siko oyo nayebi ndenge osamba te mbongo epesami na famille nayebi ke on a le bien sûr ceux qui vont associer artistes et vous avez bien mais ceux qui famille d'être basa makamba nous invitons s'il faut pas associer l'artiste il faut associer l'association il faut que associer à NTPC pour la plateforme un problème pour la organisation va associer les artistes mais si oh c'est une famille à NTPC groupe association de monde à NTPC mais tant nani tant on dégodera na rebela NTPC non NTPC tous avez une réunion tous avez une préparation que à pongai à pas moi na ndako ponga ba ndako pas dadi na zo réunion so kokuta naye mais na association ezali na programme moko fale koya kotala ye mikokeli te na ndenge Kambala atiki biso. Voilà, lelo $15 000 ya Maman Denise et ekona maboka famille. Est-ce que êtes-vous sûr que maman oyo asungaka bana ntango nyonso atikaka bana te na ndenge Maman Denise aye na contribution na ye est-ce que bino bokoleka lisusu te kobeta baporte mpo boluka susu contribution na ndenge na bino artiste te mais na onga nayebi maman universel esaka bato ezala mpona concurrence te mpona
campagne te ezaka pona bolingo pona yebi bolingo mama Olive azala pas Baptiste na ndimi de tout na David Kambala aozanga boya nazana mondima akoya po ngai vraiment pona ngai ezate pour caméra liboso na nazara na bana na ngai ya mike donc tozala fanatique mama Olive soki nazala moi eloko la ndako eza peut-être moi mbongo ute pa Olive en tout cas nazara na o apesanga muke nazalaki na ngote na komi nango na sena déjà bado ebele nzamba pambola ya bakisila ye donc nayebi ke akosunga libota eza teke po eza teke lokola yoki mama Denise apesi ya kopesa te nayebi ke akoya kopesa voilà sikoyo ndenge bokenda kobetaka baporte mpo bagouverneur baministre mpo na contribution matanga ya ndeko artiste akufi bokosala yango te bokosala yango te bon ndeti nga nayebi ke ndeti nga nayebi ke Nero Mbungu fumu ya bana kini nayebi ke ye ata tobeti porte te ya koya Nero Mbungu aza pire Dadidi Kambala avant akoma honorable wana bazoyana edos diyeka na repetio kotala biso donc Nero Mbungu akabelaka biso akomi na honorable te soki na Nero Mbungu na nzela il faut akabela yo et puis pire Dadidi Kambala makasi et puis avant Dadidi Kambala kufa tanga mamalade bano menacé Nero Mbungu apesaki di Kambala enveloppe asasa ba examen mais mutayiba ngaza te biso toza bato tozanga na dadi toyebi Nero Mbungu tozinganda tinga paza tina luta ko Nero Mbungu to toyebi na bureau on ayebi akoya mon aza sûr. Voilà, 15 000 $, maman Denise et côté déjà la famille. Nasi et Kangi déjà organisation Nioso, il y a obsèques. Pour la ANTPC, cotisation beaucoup, tu as pour ça dans merci pour la. Tu es bien la organisation Nioso. Parce que par matin la Nioso les gaga. Biso Baptiste to saka mbongo na organiser biso moko apart mbongo oyo ba kosala ba makambo wana peut-être roza eloko monsieur ko rozanga eza sute ko na mama Denise na mbongo peseki eloko moko zangi est-ce que vous avez payé 15 000 $ wana organisation ya bio ezanga bon nayebi ke ekoka bon na part wana yabi koka pe otikala nayebi otikala otika siko wana ezalaka siko lokola mbongo yoka ti famille aolinga pe aso to sa banderole to sa peut-être non babage il ressemble na ba organisation na biso la maman mbongo to sangisa yango etinda to sala mwa makambo to bike to boza mutuka to to tika botinga na bolinga na te bato baketika ba kuna Dadidi Kambala ngana tikala jamais asa mwana ndaku to dadi yebi ngai na yebi na yebi basi na yebi bale wana na yebi mwasi na gato to yeba ni bien yebi bana na yebi bana to to va famille yebi basi ya yebi bale mais toujours on a plus beaucoup plus quand mon pono après moi c'est mon est-ce que moi ça me soutient ni beaucoup na otala gai et le tumba on va bien ngala na komi ngula te mais mbala liboso dadi ya mona na ele ngai na proposa da ele nga bi kota swabala dans la koti swabala bani ko évoluer et où mérite dadi sali coup akela pe na ele nande ba koti te bana mi balé mais na ebike le roi dimanche le titre comme mercredi na comme voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse analyse à propos de l'organisation qui a Dadidi Kambala na ebishe mot de la fin na yo kogolo la téléspectateur bazola mot de la fin nasengi tozala na bolingo tozala moko po Dadidi Kambala azalaki mutu monene na kati ya mboka oyo na pesi moto na bato nyonso balingaka ngai cher Mayuku ndeko na ngai Ibrahim Lomboto Jean Valentin na mwasi na ye Kati Diallo Lengo na bosani te Nana Toto Mayingi pe bato nyonso bayebi ngai na pesi merci. Voilà, nous continuons toujours notre analyse. Siko Nazana, les coordonnateurs, le bien a précisé, les coordonnateurs, il n'y a pas que Siko, Maman Los Angeles, Obinos Bouyeli, Nasibo, comme Subo Mouni, Natenia Naku, Azala Mingi, Natenia, Maman Los Angeles, Obinos Bouyeli, vous en êtes toujours continué à analyser à ce propos, l'organisation Bobsek. Maman Los Angeles, bonsoir.
Bonsoir les grands journalistes. Tolo Nassé. 100% Jésus pe na pesi mbote na basantu nyonso ponga nazali mona ya apôtre Léopold Mutombo Kalombo monoko na Nzambe papa na ngai na pesi ministère amen mobimba corps du Christ na ba chrétien nyonso babanga Nzambe ba serveur Nzambe. C'est votre humble serviteur artiste et comédien cinéaste congolais au nom de Bayolo Bolaza Marius et maman Anosanjo la première dame du monde. Donc je suis fils de l'apôtre LMK, donc limité 8e mairie, numéro 4, donc Wanande, donc Sikamoto Yanzambe des opéras. Voilà, la première dame du monde. Ah, comment on a marqué? C'est l'invité. Vous êtes président ou coordonnateur? Donc, Nazali coordonnateur général à Pakosiko. Et bateau, il faut comprendre que Pakosiko c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais. Au Kamba Minanga en tant que coordonnateur général, Makala et Boko, il y a groupe Enzo en tant que coordonnateur général adjoint chargé et administration, et professeur Mone, éminent professeur à l'INA, donc celui-là qui est le coordonnateur général chargé culturel, et M. Junior Sambayapo en tant que secrétaire général, et Masebe en tant que porte-parole, et Lolo, Papi Koko après Satalate, et JP Mpongue, c'est chargé culturel. Donc, Pakosiko, c'est une structure qui est bien structurée. Donc, au Banda qui en a 2010. Donc, il y a des salles qui Boyo Kabartis et comédiens et la scène politique. Parce qu'on ne parlait pas des comédiens dans les scènes politiques congolaises. Aujourd'hui, on est en plein artistes, on sait de la politique et il y a une considération. Après, toujours une considération et politique dans les cadres officiels. Mais il y a quand même des signes par rapport à côté social parce qu'il y a des assistances de gauche et de droite. Voilà, mais pas Kosiko par rapport à NTPC, vous avez influent tes points. Non, c'est un TPC qui n'est pas influent. NTPC, c'est une organisation qui tout le monde a NTPC, pas Kosiko, mais tout le monde a. Ça veut dire quelque part, nous avons le droit de se dire la vérité parce que les anciens chrétiens, par Kosiko, il y a un des Kambaki artistes et comédiens parce que l'objectif de la Pakoso, début, c'est de soutenir la campagne du président sortant. Sénateur, en vue que je profite à le saluer, Joseph Kabila Kabange, avec son épouse, donc première dame honoraire, maman Olivier Kabila, c'était Pakosiko, c'était moi qui étais à la tête. Et jusqu'aujourd'hui, c'est maman Nosanzo qui était à la tête de cette administration des comédiens. Parce qu'il faut que les Congolais savent l'histoire. Bon, ce que je veux moi, la discussion, par rapport, il y a une bassesse d'esprit. Parce qu'il y a une bassesse d'esprit, ça dit que manque de leadership. Donc on sait de nous, comme il y a des comédiens qui se disent que Babandaki, il fallait qu'à Bangonde Basouki ça. Au contraire, l'artiste, dans notre domaine, il n'y a pas de sexe d'abord. L'artiste n'a pas de sexe. Artiste et comédien, Azana HD. Au Koki Kobanda Théâtre, Mbaramoko Komipe, Mokonja Mutuakala. Ou bien Yebani Pe Koleka Mutuakala. Ou bien Ozipembongo Koleka Mutuakala. C'est ça. Au moins à partir de là, comme biso to botami na culture angai na bandanga comme na osuki. C'est comme ça que moi ba haine, moi ba guerre à leadership. Parce que quand nous avons commencé à éveiller la conscience des artistes et comédiens cinéastes congolais aux autres qui ne pas le Bakuna, c'est moi en Osanzo d'Afrique. Mais je ne suis pas d'Afrique, je suis du monde aujourd'hui parce que je suis fils de Mutombo. Donc biso to ba Pongo. Comme Tolobaki a nous à le feu de Fora, donc nous avons des personnes qui ont moto, à moto amiki. Et il y a un azor qui s'appelle Nzambe qui oh nous sommes les canards simana, des personnes qui ont pour la rebondissanga. Aïe bakotanga Esaïe, aïe bakotanga Esaïe 10, 9, 7. Atanga yango akomona nasuka 17 hein? Donc non Esaïe 54 pardon Esaïe 54 9 10 et 17 akoyeba comment Dieu opère sur moi. Tout ça là organisation ce que ça makambo ya OSEC c'est la Pakosiko qui a organisé le OSEC
président babengaki Sokoto. C'était pas un TPC. Ok. Un TPC, ils allaient quitter une organisation. C'était la Pakosiko. Après, tu as organisé, on sait qu'il y a Pitou Maïndo, il y a groupe évangéliste, il y a président de Vos. C'est la Pakosiko, c'était pas un TPC. Et la Pakosiko aussi a organisé une OSEC aussi de Myriel. Il y a actrice, il y a maman, groupe évangéliste, il y a maman Hélène, Marie-Hélène, il y a comme on a Pakosiko. C'est notre plateforme organisée. Il y a des choses qui peuvent maman livre complexe, parce que quand on a paix, il y a une idée. Il y a des choses à la paix, esprit bassesse. Il y a des choses il y a souka matanga, excuse. Il y a souka matanga, Pakosiko qui organisé, sobele souka bisanga, ils allaient à maman Iwaso. Tala, Mokolo, le ministre de la Culture des Arts, il y a matanga maman Iwaso. C'était pas Massoum qui était à la tête. Ça veut dire que Massoum va être tel, mais ici, juger par rapport à la compétence, c'est un comédien d'abord à Tanga Inate, d'abord à la diplôme, d'abord à la carrière, il faut combattre. Au contraire, combattre à Moutanzambete. Ça veut dire que ceux qui sont là, président Massoum, n'a pas collaborateur, n'a pas commis côté de ma pauvre salinga, pas comme il est là, au final. Au contraire, le président Massoum n'a pas collaborateur, n'a pas la papa et l'ombe. C'est un avocat, je respecte. Mais donc, à Pimelinga Maloba, c'est là à lobby, il y a un membre NTPC. Et c'est d'abord la liste de membres NTPC dans la zone. Nous ne sommes pas tous dans la démocratie. Nous ne sommes pas un NTPC qui n'est pas non, c'est que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. D'abord, c'est maman Marie-Hélène qui m'a invité parce que actrice comédienne congolaise va salir l'association à Bango. Il y a artiste comédienne, actrice comédienne va salir l'association à Bango. Il y a maman. Ndé ba meka qui kotala qui ba lobby ba moni que théâtre congolais otambo sur malamute à cause à président Massoum. Azo tia des gens dans commettre ba erreur. Dans tout qui normal malé. OK. Comédie à Mboka na viso tambola sous malamute à cause ya président Massoum. Oui, na et qui na staff naïe. Donc la président Elombe, donc la président Bodo, na papa Ntsakala, na wana mususu sokinani. Donc ils sont là et bazali wana toujours pour l'intérêt na bango. Pour ba comme ozaliwa na malade comme le roi pièce et comme le roi histoire mo ba comme beta et il commence à se trouver à cause de ça. Et ngana lobby yango te za droit ya artiste. Ceux qui bazala qui vraiment ba kambia solo. Le artiste la pauvreté, majorité des artistes ils ne sont pas même enregistrés dans la carte secrétariat général de la culture des arts. Baza même la carte artistique, même la Sokoda, pour ne pas faire ça pour le droit d'auteur na bango. Parce que ça œuvre quand même mais ça a droit de mon côté. Mais quand moi je suis en train de ver la conscience de la jeunesse qui souffre par rapport à Moussa Bazo Kosala, mais il ne se trouve pas. Mbalamoko n'a commis impoli. Au contraire, je ne suis pas impoli. Je respecte Kabango en tant que papa, non d'abord. Mais quelque part, ceux qui tournent la profession, c'est mes collaborateurs. Le président Massoum Azaï, le président NTPC, nous sommes des collaborateurs. Où est l'impolitesse? Donc on a quatre réunions à NTPC, donc réunion où place où ça n'a pas ce n'est pas le président Massoum de l'NTPC qui a convoqué la réunion. C'est les artistes comédiennes congolais. Bonsoir président Oseya. Donc maman au théâtre congolais Monique en tant que maman parce que mon maman mon azo kufate mon akufa na kusa maman na été le baba mongo ba réfléchir que ba lobi na kati on sein de théâtre congolais ba mon que ça na association moko ils ont mené trouble transparence ça NTPC o ekamba na président Massoum ya on loba je mange pas de mots et ba intéressé Massoum yemoko ba intéressé ngai en tant que dans la qualité na biso en tant que bakambi il faut ba na Congo ba diaspora boye ba partir lelo ba combattant batonyo so balingaka théâtre ya Congo et ya de ça wala kisasa ba barake président Massoum Azali président d'artiste comédien congolais yo sauté azande président ya entité ya NTPC c'est une association comme toutes les associations mais c'est l'association qui chapeaute non non aucune association qui chapeaute. Selon la loi de notre pays, nous avons notre constitution qui oblige tous les Congolais à créer l'association. Nous avons un parti politique, nous avons un parti botami pour tous les partis à Palou.
na MPR, na IDPS, na PPRD, na FONIS, na MRC. Ce sont des partis politiques. Na IDEMO, ce sont des partis politiques. Parti politique moutouté. Église moutouté parce que ce sont le corps du Christ. C'est-à-dire, si on a ensemble, il n'y a pas papa, on a respecté les serviteurs de Dieu, on respecte. Mais on dit tous un esprit, il y a MPR, il y a dictature, il y a Massoum. Au contraire, tu as déjà 5 associations déjà. Tu comme 6. Na bomoko ya M. Bobo. Eh ba Bobo peut passer l'association na bango bomoko. Et mon nous réellement vivant il y a président Sensei. Eh o ya zo bana mo action sociale. Tu as na Jupe Masamba, il peut à défendre ba artiste comédien. On travaille pe na ba artiste comédien. Eh fondation Tokanisa. Na pa Kosiko na NTPC. Bon so ki likambo ezui biso. Mais ce qui président Massoum Azama président a contacté Liboso à Nosanjo, a contacté Sensei, a contacté Jupe Masamba, a contacté Bobo. Il faut contacter nous. Biso de recoute na ndeto sali commission wana. Mais ndenge ni chaque makambo ya théâtre, tout le monde a NTPC bimi o ba sali commission. Au contraire la commission ya ba mafete. Voilà, merci. Maintenant, vous pouvez comprendre que l'analyse de ça toujours la méchanceté, on a son donné dans le bela. Est-ce que dans tout ça, vous autres les gens qui canissent, on a besoin de bino ba plateforme oyo, anda ya NTPC, vous avez bino ba tout, vous avez coordonnateur la plateforme na, vous fan disa masumo bolo bela, vous autres les canissent wana. Il y a un problème, il y a un problème complexe, il y a infériorité. Qui est inférieur? Que ça soit votre titre académique, ici dans notre pays, il y a un problème de complexe d'infériorité. Parce que nous sommes en mais nous sommes dans culture, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes ça veut dire que c'est moi, initiateur et coordonnateur général des plateformes des associations. Il y a un lobby qui NTPC na la kata pakosiko parce que ba réunion to bande ko ça na pakosiko masum pa bande ko ça kende tuna mama Frida Mushi tuna PDG Fikine soki to bande ko ça makambo wana nyoso. J'étais toujours à la tête. Pourquoi? Parce que pakosiko ba bande ko considérer ngo eza lokola moi eza lokola donc retrouver mon artiste nyos pour na ko défendre droit no ya artiste. Oh, les autres comment défendre les droits à Matanga, il y a la cotisation parce que ah bah te belé comme transparence exacte, il y a un moment que l'artiste c'est pas comment ajuster pour pas comment comprendre non, Los Angeles a raison, à Los Angeles il a raison parce que c'est pas dit je parle beaucoup mais il y a un problème, il y a un leadership parce qu'on combattre là par rapport à âge. Au contraire, je suis artiste comme Bango. Donc, Moutaza Mokola Mounina na théâtre azate. Voilà, Moutaza Mokola Mounina na théâtre azate. Quand on fait le théâtre, nous sommes tout aux ans na niveau moko, quel que soit titre académique na yo, quel que soit rôle joueur, quel que soit ancienneté dans le cadre théâtre, Moutaza Mokola Mounina na théâtre azate. Mais là, pour te faire voir que la carte maman osa considérer tout le monde qui maman Denise, maman première dame ya mboka na biso a recevoir ki kaka bato ozo nié wana ayambaki bango na bureau na ye na éviter tant on tali ba image wana et le bela ki bon nga na yebi ke omoni tozana makamuso ezaya oloba na télévision te. D'abord je profite à l'occasion de saluer distinguée première dame de la République démocratique du Congo, l'épouse du chef de l'État, la mère de la nation congolaise, maman Denise Nyankero Kisekedi. Donc Maman Anthony Kisekedi. Donc, je salue aussi le commandant suprême de l'armée congolaise et de la police nationale, son excellent président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de l'alternance de notre pays, depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, tout le président sortant en vie et entrant. Élu, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuple congolais, va voter. Problème, Ngai Nazalaki, pour soutenir le président sortant. Bon, il y a une politique de diabolisation. Ok, les comédiens aussi pour que ce fait utile, on ne va pas diaboliser là. Que Nazaki Moto Olive, Nazaki, ça dit que je n'ai pas le droit encore et pas le président Fati. Et j'assume ça parce que nous avons dit que Nasalaka Moussa l'a bien pour l'intérêt à la nation. Nasalaka, depuis la transition, nous avons soutenu mon amour à Jean-Pierre Bemba Gombo, et la Casa Congrès à Bangala, et Bemba Kouy. Mbalamo qu'on a soutenu le président Eli. C'est honorable Francis Kalombo qui m'a amené au PPRD pour soutenir les raïs. Mais après, Joseph Kabila Kabang a remettre le pouvoir et pas le président de la République, président Eli. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Mbalamo comme on a kinga na lati maputa ya IDPS na kendaki même na matanga ya papa docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba et tata démocratie.
parce que baprimaki en tant que père de la démocratie. Bon, na moment wana yo koye bisanga o ngai moto a Kabila. Non, Kabila pe azalaki mokonzi ya mboka, azali à participer à l'histoire de mboka. C'est lui là qui a organisé des élections 2 fois. Mais quand on c'est un facteur de diabolisation. Mais d'abord, la présentation comédien politique. C'est-à-dire que comme j'avais une qualité politique au sein du PPD, juste j'étais un artiste qui était animé dans Nzambe pour la théâtre au sein de la politique. C'est comme ça que vous voyez des invitations de Kingakati, de Dubaï. Maman Olive va considérer l'artiste et comédien le Congolais Nyoso. Parce qu'elle n'a pas seulement aidé seulement les comédiens, mais elle a assisté beaucoup de personnes. Mais ce qui Maman Olive mandat ici, Maman Olive lui-même nous a parlé que soutenir le président Félix, soutenir Maman Denise comme vous m'avez soutenu. Na Kingakati parce qu'elle mandat ici qui a invité qui sont sa femme des comédiens. Journaliste pour na koyebi biso que mandat na biso si bo soutenir Maman Denise et lelo yo biso na époque ya Maman Olive la biso division té mais ton sangi pena Maman Denise na bika zo landangai distinguer première dame avec beaucoup de respect. Je vous dois, vous êtes notre maman et comédien nous ça comédien azal na couleur politique. Nous sommes pour la République et nous soutenons nos institutions commençant par le commandant suprême. Ce n'est pas dit parce que Atape Maman Olive bando yamba biso ayamba pe ba comédien nyo sopete abando yamba lelo bayambi to bandaka 8 personnes ngai Maman Nosanzo Ngalufar Kadiombo Maman Epela Bipendu Chako na Yandi Moshi. C'est ça bando benga biso bana Maman Olive et c'était moi qui étais à la tête. Ok, parce que tous les Congolais même na banota la photo Maman Olive lelo et pas Maman Denise nana bima en tête. Ngai kaka parce que ngai mon abenge ba comédien yoso pas Maman Denise masumu na bodo babanolo ba c'est Maman Olive kaka nde moto azo s'occuper mais lelo yo Maman Olive esika basala ki ngala benga service ya Maman Denise po ngane na lata ki photo ya Maman Denise na passe ya Papa Mondori ba mona esika Papa Mondori abela ki Maman Yvette moi sa Papa Mondori na Gao na ba Maman nan ba benga ki ba pesinga responsabilité ya kosa la commission pour na kosa la suivi à malade à Mondori. C'est comme ça qu'on m'avait donné cette procuration wana na komela ki président Massoum officiellement na lettre na komeli jipe masamba na komeli sai pour to kuta na poto sa commission wana mais bayate bango babanga kanga pour bayebi que soki baye pembeni nanga parce que moi j'ai les innovations, j'ai des créations et là on peut raison ba vient na biso za bazan esprit de création té bango bazaka malade ou bien matanga ndo moni ba ye ko bimisa ke bazali ba artiste bazali ba to mayele consort mais soki pona ko sala makambo esengi ke batombola lokumu théâtre soki bazali l'objectif même Massoum alingaka za député pourquoi Massoum azo sangisa ba comédien beauté pour passer des campagnes pour ma député pour défendre biso le parlement. Pourquoi bon, pourquoi papa Elombe maître on attend droit pour défendre biso ndenge ni Elombe atika ma député il a postulé 2 fois azaki même incapable de sangisa ba artiste senior toujours pour atteindre l'objectif il fallait le match sangisa ba artiste par rapport à notre vie sociale tout le monde qui toujours se trouvait dans mosala biso bon soutenir là Elombe na bima parlement pour que mais ce qui t'a imaginé ba artiste senior so bazalia ce qui basali artiste en campagne a bima député be bima président ok pour na yebiso comme les télévision nzambe tozolo bana bonzambe tokobanga te bango baza mikolo par rapport na âge mais na théâtre ba bana mike parce que biso to na bonzambe donc polémique ezate na yebisi que Maman Denise ndinga yambi bango lobi wana muso oyamba pe ayamba bango lobi pe oyamba pe biso. Voilà, merci. Ce qui fait de l'oba question de curiosité tozi batona nyoso totangi ba o tangi ba koma oyo yebi wana soki lolo ba bike no o sanjo ono sanjo opona moko kati na bango a représenter ba comédien na kati ya gouvernement okopona nani qui empêche bango ba ponanga te batuni yo question wana opona kati na bango moko représenter d'abord il faut que na vote il faut que na vote ngala o voter motondeni parce que ngala pe na la course wana donc c'est-à-dire la bango no so mutana compétent oui parce que transparence n'est pas langa lumière n'est pas langa et toi les gens n'est pas langa parce que c'est moi qui a commencé la révolution pour na faire comme ça les comédiens nous étions pauvres comédiens moi yeba que so ma veste asikaté comédiens moi yeba que so manda côté mais aujourd'hui à partir de politique de Kabila tout majorité de comédiens bazu banda ko basé c'est batongi Massoum ko so manda ko na kimokolo Massoum so manda ko na kimokolo
Il y a beaucoup de comédiens tu ne peux pas imaginer. Ngadios. Ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de notre pays par rapport à notre profession. Bon, et là, on a eu le problème, il y a grâce. Et c'est pour ça la jeunesse. Félicitations à maman Marie-Hélène qui a pris l'initiative en travaillant avec Bobo et avec Bomoko par rapport. Voilà, notre dernière question. S'il faut reprocher Massoumou de Benin à quelque chose, merci, Yalaka. Président Nangai, Massoum de Brendé, pourquoi la bingo président Nangai? Parce que l'ancienneté, vous avez papa, vous avez icône, il y a théâtre comédien, et vous avez icône, il y a théâtre populaire, cinéma congolais. Et au Botami, au Bandiko, ça la théâtre, il y a Botami Naote. Ça, c'est moi, je sais, je reconnaître Yango. Mais pour la cause à l'hypocrite, selon Nengo apprendre le théâtre, pour l'homme qui chance à côté par rapport à Nanga. Bon, il n'a pas eu ça après, mais bato basaki théâtre batanga inate. Il n'a pas eu ça là pour la kobongisa théâtre et ça là quand même mosala. Ndenge misala nyoso bato basalaka. C'est ça création ina. Bon, na lolengo wana yosika yonza mbapeso moi grâce ya kokamba artiste comédien papa elo tozo sengi pe na yo ezali ozala na esprit ya komikitisa. Donc on reconnaître mutu nyoso nde omi reconnaître yo moko. C'est ça la parole de Dieu. Donc, ce qui oza ko kamba biso ningo oza ko kamba biso ke ezali kaka yonde kaka motako saote yo ko banda me yote ko sukisa na sengi na yo koyoka papa elombete koyoka papa bodote po batambuisio na lokuta bakosi yo mingi po lelo comédien congolais akomi kokunda ma pauvre po ba kunda comédien il faut ba faire des cotisations pour na mauvaise gouvernance na yo. Comédien congolais a commis kozwa cotisation pour esika papa na biso modéro a salaka a problème opération biso esika to cotisa ka NTPC to mona bangote modéro to salaka opération na terminus na hôpital bayebi mais na olo bango na ndenge mabete parce que zaki a relation modéro moko ba fana na biso ngana ya almus. Ça veut dire que papa na sengi na yo soki olingi ya solo que ozala exemple malamu na kati ya profession na biso benganga ponga na bengaka oyaka te bengaka na baneko benga obando ya pona makambo ya PPD ya Kabila comme lelo Kabila yesu na pouvoir te yonde okomi komona ke ozali dikolo na biso ozali sikoyo papa benganga na koya to solo la poto travailler la main dans la main. Soko reconnaître nga ngape na reconnaître soko reconnaître nga peut ngape na reconnaître nga yote. Voilà. Ceux qui reconnaissent Onosanzo, ils peuvent reconnaître, ceux qui reconnaissent, ils peuvent reconnaître. Numéro de téléphone, l'éducation des alliés, tout chité dans le Dans le français, le poto respect, ils ont respect. So lingi, batoso, yomo mitosa. Yomo ni que net il est là papa masumu abengingai. Bolole nyama natanga te na miso abato. Exemple ni na pesa bon mesika na wana président Masumu na kata réunion. Kata tout na artiste comédien na kata réunion lelo. Na kata réunion benga le même domestique na yanda ka le kinga ngala to. Mais domestique place à moto, domestique à nyama te. Donc des choses comme ça na sengelo nzamba limbisa parce que ngai na moto nzambe biso bomba Masumu te na mitema. Ngai na mongala yo za mokongo mais il faut za mokongo moko ozobanga nzambe pona ebike na banga ba kongo mingi parce que ezali place Congo banda place papa Kimbangu azali donc to pesi mbote na ba Kimbangu c'est numéro na ya contact ezali 0 donc plus 00243 code ya mboka 81 93 47 75 donc je répète plus 00243 81 93 47 75 na pesi yo félicitations na ndeko za ko accompagner biso ko consoler biso partout parce que ba chaîne nyo ces awana ezo ko taka ba titre moko ya mabe pona ko kota polémique pona ko kabola bato au contraire lelo ba fingai et pas papa nanga yeza papa na mo nazo ngisate mais ngai nazo défendre ba droit yanga pe ya baninga o ba ebi ba droit na bango te pona ebiso ke kende na ministère actuel mais moi je regrette oui les journalistes besoin sourire pas ba comédien qui empêche vous bokene na secrétaire général ba nombre ya artiste comédien na ce Congolo o baza enregistré na kati ya liste ba artiste ba ebani officiellement bokene pe na Sokoda
bisika oyo bafutaka baartiste mbongo bango ya badroit d'auteur okokuta ye mosusu dadi likambala boye komona eza te sikoyo Massoum azoloba ye aza président en même temps aussi les comédiens baza kaka 25 comédiens tene namona bayambaka bango donc so mbongo ya mboko nyonso ya ministère critiar ezaka ya Massoum Elombe Bodo donc bango nde kaka batanga na ina okonte ina wana depuis babandi yango baartiste ya liboso ezaka kaka bango te ti lelo toza na baartiste ebele batangi mpe na ina ese baza na droit te nzambe apambola bino apambola bana poto mama nosanzola wana kala te tozolanse baction ya pakosiko bokomona eza oyo ya kala ezalaki politique ya mbala oyo mpe kozalaka politique parce que je soutiens le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme du changement toujours. Voilà, merci, nous sommes finis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Nabino de vous avoir pour l'Olanda. Na Pessimbo et Nabino Nyonso. Merci pour avoir regardé ma caméra. Jean Mwanza, tout le monde est merci. Oh mama mama na lobe, mama dele mabondela, tolo na se, mutumpe na moi, olemba te mama, dele mabondela, isika